Oui, bonjour, bonsoir. Nous avons découvert sur la vidéo où on a maman la bino, bino bijou d'or. Naye na place oyo. Na lingi bomona parce que eza na bala poto belé batinda mama bijou kende Congo mingi kende sombe la bisesika. Bon excusez nga la mongongo et puis volume na za la micro te. Donc yango naye na visiter bino place oyo. Le terrain est ébélé, tellement na yebi kombo lango bien te. Donc passer bino muto a yebi place au bien. Pour la bateau, ça a confiance pour ensemble la banda bandako. Donc je suis là. Papa na nga yebi koto bien to côté to zalia. Oui, na yebi koto bien. Toyo. Ça vraiment côté moko vraiment malamu. Nous on a kati ya quartier Loufu. Précisément donc on la bandi eza nouvelle cité mais c'est normalement au Loufu. Village Kindobo, la place est commis déjà développée. Seulement au Loufu puisque la construction, il y a ma casse et bandi, salima makamutu, donc makamboza vraiment à l'aise. Si on va au Loufu, mais ça la commune nini, babiga ngo, kombo la ngokoto, ça c'est les bezani. Kindobo, ça c'est. Ah Kindobo. Quartier Kindobo. Ah bon, on uti comme on a bandako babuki ezaki place. Bandako babuki wana ezaka kana na commune Anseli. Na commune Anseli na mabele eza entre deux chefs coutumiers au bazo ouelala. On soit le wana eza na côté na nga on soit le biza côté mais bango ne soit kombo la ki na sele babinga on lisu na kombo mona ezoki ba. Bingi. Oh kombo ba soda na kombo ni. Kibobango tout tanga kombo na wina kibobango o bana poto bomoni bino nyonso tout na tindela ki bino ba image o banda kwa kitoko wala o babuka ki eza na nsele na kibobango mais koto toza na problème ata mokete ba mama nyonso to botindanga la somo ya no bandako en tout cas bola la pongi papa lobi koto toza na problème te hein mais ça c'est vraiment normal même si o toza ba o eza vandi mutile aluka place hôtel place hôtel eza vandi de kola ça peut déjà intéressé na likambo. C'est un moyen de propriétaire pour que merci beaucoup papa la CPL na ndengo expliquer biso place en tout cas merci beaucoup nazoya merci en tout cas bino mo bomoni donc place oyo eza ba place moko ke bana poto il faut pas tout là donc nazana ba ndeko mingi batindanga ba place mo misika na sombela bango ba lupango bango mo bayebi donc na yepeka ko vérifier ba misala ba tumsusu batindanga mama bijo ke Kongo taelanga ndako wana nazala na ba maso nanga nazala ba donc misala batunyo surtout misala maboko nazala na bango soko somi ndako na yo ozala posa moto alandela o musala ozala mokute contacter mama bijo azali wana ako guider yo c'est ça likamninga la pesa bino message ka yango wana koko filmer moi paysage oyo batubata la ba terrain ezali awa. Ok, la lingi bilo mingi, on peut saka mbote nanga, abala poto nyonso tout. Tilia bidor, bino nyonso tout dans la linga, bino mingi, boza na kati ya motema, fina, bakasi ya ngoyo. Donc, waza na confiance à maman bijou, au contacter nga, to somba ndako. Olobi ni nazolo bato bazana posa somba balopango. Ala neti ndako, bomona ki bato babandaki koboka ba brique banini lelo to bomona kindako yango wana etelemi asi bomona ba image mona sala kindako ezaki vide yango wana donc musala penza ezo salama maître na ngai mingi akolobeza te toka na mama social mama mokili mobimba moto sa to vivre na kina ezaye donc ngane na superviser misala nyonso mama bijou oza na poto ngosomba lopango koza no romitungisa mate donc confiance à 100%. Donc nyonso bandeli so ngam na sala yango espace bomoni ndako nezaka loka abomona mabele abo donc mama social komi tungisa manote yeyo mtoza kuna solo na mama social tina mambongo no epa na ye ya ko connecter na biso batabie toza to kosala musala kitoko donc minga kolobeza te na sima mama social kaka en tout cas Marc donc batumi bamona kuna ba image c'est bien le kola lobby kombo na Emar un garçon sérieux batu ba confia biso ba sepela moto bando tanga ba kombo la bango ezate parce que baza ebele ba sepela na misala mingi ba mona kutu ba lopango na bango te metanga ba roya ba sepela o musala penza ezotambula oza lelo mususu ko ba kisa
eloko bakisa kaka ke confiance ebele kota mama sociale tosomona biso toza mpona mama sociale donc kobungisa espoir te kobungisa eliki te oyo nana ndeko na kini te kopesa confiance ya wana kokobanga te makambo nesi toleki yango donc nzambe liboso makambo so ekee nao malamu mama sociale ye nzambe apambola. C'est bon sikoyo bato bandako babukaki kuna wana koloba nini mpona bato bapesa bato baconfiance yango moni ke bino bato koza libanda kuna ntango opesa moto confiance akosomba lopango il faut moto anayeba malamu kosola na bachef coutumier na bachef ya mabele mpona kobake awa koki kosomba te awa koki kosomba biso bato nyonso batindaka mbongo basombela bango toyaka tokute na chef coutumier tokute na bakonzi ya mabele babiki awa kosomba te eza concession ya leta awa somba bato nyonso batinda bango tosombela bango confiance assurance bakobuka te donc kuna babukaki mpoza kuna mopanza kibomango yango sika na biso po bato basombaka bazalaki lokoso ka ya mbongo asomba lia ma biso lokoso mbongo ezalaka te tobanga nzambe mpe mosala esalema malamu ya kolobaka yango wana. Ok, nalingi bino mingi nga ndeko na bino ya mwasi bomakaka te na koyemaka bapage na nga et puis bacommentaire na bino yango nazozela mpo yango na nde moto ezosalaka ebiju mosala na ye etambola bomanke te na kosabone na chaîne na nga Bidor TV masolo ya sika donc bozala jamais dessus s'abonner oyo asabonaki te sabone mpo epesa ba 1 plus nalakisi bino baterrain moto aza mosika oza na besoin kosomba lopango contacte nga ozala dessus te tokosalisa baorphelin tokosalisa baveuve tokosalisa bakoka na ba 1 plus oyo bino botia mpona nga merci beaucoup bisous bon biso tokeo mama sociale ye azokende zo mama sociale bien ngala miti bamona biso bileli ekota baorphelin na bahomme de veillant oza biso mama sociale mutu na kati ya bato vraiment soki masolo vraiment ezalaki te nga moko maître ngai yo ngai mutu nazocoordonne tous les bamisala nyonso tu bamaya bijou esalama awawa seke masolo nyonso tu ya kotonga eza maboko na nga botinda bambongo misala na bino komonana série ezali masolo nyonso tu ezala yango normal soki otindi mbongo na yo mosala na yo omoni yango réalité yango oyo merci Bidozer. Ya sika eye mama Bijou D'or amemeli bino appartement oyo bauti ko renouveler yango ya sika mama Bijou D'or alobi olingi okende na yo congé na kini adresse ezalaka kaka moko na matonge na Irebu A37 Appartement ezali ya ba prix nyonso toza na ba chambre ya ba $15 o ezali lit à 2 personnes eza na climatiseur eza na télévision eza na frigo eza na véranda okoyamba bapaya et puis eza na cuisine commun ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama Bijou alobi epala biso mbongo nyonso toza nango opresente ye azwaka na ye surtout soki oye kowumela akitisaka ba prix botala appartement ndenge eza kitoko chambre salon cuisine toza nango mibale oyo bozomona eza na rez-de-chaussée toza na mosusu na premier niveau oyo ezalaka na $35 ya pamba botala ndenge chambre eza kitoko botala propriété eza na kati ya appartement oyo mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko service ya malamu kuna ezalaka nde famille epa na biso babungisa kiloko te epa na biso soki okei toza na ba famille te okose sentir à l'aise ti mokolo kozonga toza na ba chambre à $20 ya $15 appartement ya $40 appartement ya $35 mbongo nyonso oza nango mama Bijou azwaka et puis lisusu nini epa na biso bapesaka ata ndambu obandi kopesa ndambu mama Bijou azwaka na ye numéro na biso eza wana
contacter biso. T'as l'appartement d'Engeza Kitoko. T'as l'appartement d'Engeza propre. Toi, on a problème à couranté. Tu as libino panneau soleil. Toi, on a problème à maïté. Tu as la citerne. Ou ezo bomba maï. Et puis, tu as l'issue nani. Tu as l'issue na groupe. Ok, lelo couré zate bokoki kopelisa groupe na bino. Service eza kitoko. Toza na ba garçon de chambre. Oh, basala ka nettoyage. Bon, contacter biso. Adresse eza kaka moko. Matonge Irebu A37. Bota appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement o ezali vraiment 10 sur 10. Ezozela yo ndeko. Bana ya Lubumbashi. Bana Afrique du Sud. Bana ya États-Unis. Bana ya Europe. Bana pe kaka ya Congo. Olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata mwa 2 jours toza wana pona bino bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 place kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 o eza pona bino toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino tozwaka mbongo ya ndambu et puis pa na biso basalaka réservation ezali avec mbongo opesi mbongo na yo babombeli yo place benga mama Bijou kozala jamais de si et puis yaka noki osala réservation à chambre na yo tozozela bino merci.